papa précisément arrêt awa eza na wapi? Toza na Njili quartier 12 parking Aseko na Rebitabe. Kamango eza ni na moni bino ba chauffeur boko pota na ba policier na kati ya arrêt awa. Bon mbala liboso tomona même na deuxième vitesse tomona agent qualifié en tenue avec arme afongoli parking na ye atiki mosala ya leta wazo sala akomi ko kongola mbongo ba chauffeur. Bon wa nini? Mbongo ya Aseko ezali ordonnance au président de la République Mobutu a signé depuis na sera Mobutu ezalaka a 16 ans. Donc Kabila kota balongola bazeti wana bacha ekoma Aseko. Donc président de la République ayebi Aseko eloko moko te policier et na chambre moko boya balabala akoki ko bundisa Aseko te. Mais lelo to mona agent capitaine ya Karai awa atindi basha na awa ba ko kongola ka mbongo ya Aseko awa ekomi menace na ba chauffeur ekomi ko changer ba arme ba beta ba chauffeur massage. On balongo policier balongo policier comme ne agent Aseko. Ba policier ba komi ba parking ya ba komi ba président ya Aseko. Et puis image mon général tolingi yo sunga biso. Ba soda na yo ba komi ba président ya parking awa na liberté na parking ya Bitabe awa. Na ndenge bana mukolo nini agent ya leta akoma na Descartes. Bana mukolo nini soki oche tembe tozo image na bango omona ba policier bango ba policier ba komi ba président ya parking ya liberté. Bazo mbongo esalema na lutie banda sera Mobutu soldat anteni azo mbongo na munduki yango koto yeba mon général on lemi ba agent na yo tozo éduquer bango kaka parking ba chauffeur ne ba sala musala bango yebisa bango bago mema baseki babengi to bengi balongwa bakende mema baseki na yeba na ba policier ba ye awa na terrain neni ba kongola sumbongo policier ba yaki puisque influencement ya mbongo ba futi bango ndo boni ba yaki na minute biso to bengi ba contrôler biso na minute ba FC bango ba kende ba mema baseki awa ba porteur ba la gate a dola ba contrôler yebisa bango balongwa bakende yango mo ba policier bakena bango ya ba porteur moko na kombo ya Ashako ameka bipoka na port na Kinkole na Baramoto na bangelo ya ko utaka bandu ya basaki pas ici awa esika na bango esalite ba policier bayaki ndenge nini ele wana oda tangi kombo ya Ashako balesi bango baye na bango na tongo bani ko rationner ba chauffeur mbongo ba policier oza mbongo fa ba chauffeur sur ce singeleli ota ba konti kuna na minute oyo omone la mbongo ba komini Aseko vous comprenez? Est-ce que la terre on met les cartes. On est c'est à Bachete. Parking ya quartier 12 c'est pour na Aseko, c'est pour na Chakote. Ashako va porter. Mais tu comprends et combien Aseko? Il y a ba policier, il y a ba soki nani. Ashako et combien? Ashako. Ya on a ebisa yo boy. Oh ba porter ba na to ba ngote. Kaka. Oh ba policier. Ba policier to bi ba ngote ba ma se ande ordre awa. O des autres des habitumba bani ba ma ta ordre a. Ezate ba osenga ba mbongwa. Mbongo ya mutuka. Ba ko senga mbongwa. Ba mbongo pesa mbongwa c'est parce que policier na droit aux mbongwa c'est non. Policier ta pas ordre. Tu as vu que ça musana na poko pe ezanga raté puisque mutu jamais ko sa musala ofele ozomona ya wana ngala lo bande yango papa mbote papa on a parking ya to mona bino chaque fois ba agent ya Aseko mais to comprendre to mona ba policier ba ko kongola mbongo na mituka problème ngo eza nini to kamwe to zali kana tongo to za sepi na 4 heures toye ko telema to moni ba policier bazo soutenir Ashako babandi ko kongola biso mbongo banda 4 heures na ba arme minduki na nzoto accrochage na ba chauffeur que non bango ba komi ko kongola mbongo biso to kota terete bango ba uti ko longa siko nde to za 10 heures andi ba uti ko longa ndi ba kei to comprendre comment policier ko comme complice ya association et puis policier a comme chargé la kongola mbongo na mutuka ele to kama ba konzi vota la biso likambo yo